bozela na tala yango na kengela yango na kengela yango donc yango ezaki olobi otali otali bandeko mpona nga ekoki nalingaki vraiment boye bomoni ekoki mpo ntango eokauka eobima su jaune makasi donc mpona ngai ekoki en plus eza moto bomoni donc natie na mai nakoti yango na kati ya mai mpona sokola yango mpo eya kozika pamba loka nazolobaloba boye eya kozika pamba donc nakoti yango na kati ya mai boye après na osokola yango très bien et après na opota yango nini baie de crème na otia yango baie de crème très bien et après na kolalisa yango na kati ya baie de crème donc avant tout kosokola yango très bien nasalaka shampoing te mpona bato oyo baza na posa oyeba so natiaka shampoing après teinture non nasokola yango kaka bien nalongolongoli bapati wana teinture et après naya kotia baie de crème nanga baie de crème nde nalalisaka yango nalalisaka perrique na baie de crème lobi sokoli yango so très bien voilà natie gel boye après ozwa oye nango boye oye kaka liboso boye donc oye soza na posa soki elala bien babenga yango efe mouye mpo gel yango soki ekauki eobima ezobrille mais soki otie loboko na yo boye donc efe nango eza efe mouye mais emuyaka te donc loboko na yo ekomouye te ata otie loboko boye soki ekauki loboko na yo ekomouye te bandeko na otia kaka moke eza kaka nazolakisa donc olalisi yango mpenza très bien mais il faut tia mpenza gel nga atia kaka moke mais yo soki oza na posa elala bien ntina nsima olalisi yango avec beaucoup de gel nde soki osala efe mouye boye otie olalisi yango nyonso efe mouye bandeko bomoni de eloko nasali awa okosala yango ti awa boye donc nyonso oye nango na gel nga osala te mpo opesanga mosala osokola perrique yango bomoni atie kaka parti ya liboso mama grâce merveille eza 14 pouces ma belle mama Laetitia napusa nini yango pembeni mama napusa nini pembeni yaya voilà nayebi so napusa nde soki perrique olobi nayebi te donc natie kaka liboso bomoni donc efe mouye elakisi eza mpo olalisa perrique na yo bien elala bien nde yango tobengaka efe mouye donc efe wana ya mouye donc ebimaka lokola eza mouye mais eza mouye te donc ata soki ekauki ekozala toujours na efe oyo efe moko mpe ya kobrille ebrillaka mwa moke donc yango babengaka efe mouye donc ezobima lokola eza mouye mais eza nango mouye te bobosana te ke bokotia yango perrique mobimba motu mobimba mais ngai en tout cas na yaki na bite ekute onatiaka kaka parti oyo ya liboso bandeko na nsima awa jamais natiaka efe mouye même na oyo ya closure natiaka kaka parti oyo awa boye mais awa boye na suki natiaka jamais perrique nini gel eloko natiaka perrique mobimba eza soki perrique eza lisse bomoni bandeko soki perrique eza lisse lokwa bobi wig ouais bobi wig bozela nayebi te so nasala bobi wig awa voilà lokwa bobi wig boye même ici là oyo alataki ezaki bobi wig bandeko ezaki bobi wig mpo biso tozomélange makambo et plus baomélange makambo plus résultat ozala kitoko te donc chaque eloko eza na bini nango basalaka yango bomoni lokwa bobi wig oyo oyo boye oyo boye bomoni bobi wig nde moto kotia perrique mobimba vu que eza déjà lisse donc otia gel na yo ekolala lisusu kitoko makasi par rapport ya yaki bozala tala binalakisa bino différence bomoni par rapport à yaki bozala natia bobi wig mpe na mannequin mpo botala la différence bien donc chaque eloko eza na place nango okolatela yango eza na bilamba nango balatelaka yango et puis eza na eloko basalelaka yango okoloba te ke gel efe mouye oba kosalela yango baperrique na yo nyonso non bongo te voilà bandeko botala bomoni oyo eza bobi wig bomoni bobi wig
Ota Bobby Wig neza kitoko. Bobby Wig yango. Donc Bobby Wig oyo, so ça pour ça, ya ko ça les fait mouiller. Na perruque mobimba, avant de gel, il faut toujours retirer maille. Maman Mira, Mbozindelo, derrière maman. Force de Kerumba. Merci beaucoup. Donc avant tout, bandero, na ke pera malembe, na kitina mungongo, pour tout se comprendre bien. Pour batou, batou sala, makambu, au contraire. Bobby Wig. Donc Bobby Wig on a symbio. Bobby Wig y a closure. Bon, moi, il y a closure, boye. Ce que retient gel au tout mobimba. Pour qu'on misango et fait mouiller, pas de problème. Avant de gel nayo, mouiller sous qui nayo très bien, au mouiller au peigné, de oya kozwa, gel oyo, et puis gel oyo, bah, on a ma beau côté. Ce retient gel, il faut soit peigne à mouké. Bon, moi, la peigne oya mouké. On coûte ça mouneni. Peigne oya mouneni. Bon, gel est fait mouiller, bah, ça, on a peine à mouké. Ndako nyonso ça la posa komona comment beaucoup ko ça là effet mouillé comment beaucoup ça là vraiment très bien bokende na chaîne YouTube na Olga Kabel officiel 1 Olga sans H obandi mamona o Olga Kabel officiel 1 so bokende na Olga Kabel officiel 1 bokoma na laki ça on a ça la vidéo mon Angola to ça la vidéo ya comment okoki ko utiliser gel ya effet mouillé. En tout cas, bandeko, so bolandi vidéo na chaîne YouTube na Olga Kabel officiel 1. Bandeko, vraiment, beaucoup raté te. Et là, si que beaucoup ça l'a effet mouillé très bien. Pour bato muso bato tia na bango bitiatia. Donc, au moins, azui, so ko sali bongo, o sala onka tiko sale obima kitoko te. En tout cas, pour obima kitoko, il faut l'andelango très bien. Surtout maille. Peine wana mouke. Donc, chaque lot, ils ont un rôle dans le jouaka, na effet mouillé. Yango moko gel, mai, na peine ya mouke bandeko, nde osala effet mouillé na yo. Kene na Olga Kabel officiel 1, soko tali, na koma pe titre, effet mouillé. Soko komi effet mouillé, obima, au moins na vidéo. Donc, oh, ils ont Bobby Wig. Il y a lisse. Là, ils ont idéal pour na osala effet mouillé. Mais oyo boyata bino mo vraiment. Et là déjà eza nango le roi souki na biso ba africain. Souki na biso africain mutezana no makasi. Ba yaki normalement base ya yaki eza kalisi boy. Mama Christina. On a simé ça 12 pouces. Bobby Wig eza 12 pouces. Oyo eza 14 pouces. Donc Bobby Wig eza 12 pouces Mama Christina. Merci beaucoup. Eza question bien, eza 12 pouces maman. Il y a Bobby Wig avec closure. Maman Constantine. Pour la prix Maman Constantine, ben on a plus rendu 466 18 24 63. Ndeko acheter la merveille à combien en Maman Constantine. T'as la numéro on a combien en et pas mandeko acheter la merveille. Ceux qui m'ont dit un message dans WhatsApp ou ben on appelle normal dans la Belgique pour la mandeko ba dans la Belgique. Na Vandara, na Belgique. Et code à Belgique, ils a plus 32 ou bien 0032. Maman Christina. Maman Christina, oh, ils a 12 pouces. Et Oyo, ils a 14 pouces. Donc, à ta binomoro vraiment. Et là, on va s'alango déjà boye. Le roi va souki la biso africain. Il y a qui de base, ils a lisse. Base, il y a qui, ils a lisse. Pour comme il y a qui boye, ils a pour quand on appareil. Bah ça là on a pareil moro boye malheureusement vidéo na sala oh on a filmé de bah ça la yaki bah yibanga téléphone donc vidéo kenda sinon il y a la sabine de bah ça la yaki normalement ça la on mèche lisse après bah ya au commissaire boye le roi va commissaire déjà boye idée ça et bima naturel maman Kalemba Fanny bonsoir idée eza pour bima naturel pour bima loko la ba souki na biso. Et là, quand déjà ça, le roi Bassou qui n'a pas boye, yo suko ozo susu effet mouillé, o tiango ti na suka. En plus, botan là, n'enye za rotonda makasi boye. Finalement, sur le bio tia gel motu mobimba, o kobe bisa combien de tibia gel oyo. Bon moni, donc nous on a faut calculer. Mais par contre, oh le quoi ça boye, ça lisse. Et ça gel malamoko.
Mais oyo, so tie gel. Gel eba romela, souke eba romela gel. Maman Jackie Powers. Maman Jackie Powers, ndenge na zone linga yo mikolo, na zone lela yo somme, Maman Jackie Powers. La star du moment, la star d'internet, Maman Jackie Powers. Bambote na yo. Donc, oyo, eza na effet naturel bandeko, eza souki etonda mingi. Oya kozwa gel na yo, bandeko na si okosa la ta deux types pour vendre, pour comme appelle plat. Je pense qu'on en a besoin, il y a deux types, il y a gel et fait mouillé. Pourquoi qu'on bébé s'en bon boye? Donc, en tout cas, franchement, même comme conseil, on a repris Sabino, si on a posé au salabongo, salaka liboso awa. Souka awa, awa boy. Donc, place laisse na fou et soukeli, place au souk ça peut va gel na yo. Donc, tiens kaka awa, puis bimaka tokos, et puis awa na sima, tika eza nango sembe boye. Hein, et le bon yire ni masando ki bi teku. Et là, déjà, c'est parce que nous qui toko boye, yo ça la pose compliqué en haut. Pourquoi on compliqué? Pour la bande ko batuna toujours maman Evelyne Sala. Bonsoir ma belle. Pour la bande ko batuna toujours maman Olga, est-ce que toko ko tia teinture na yaki? Oui, o tia teinture na yaki. Mais problème est ça nini? Problème est ça que ce ko tia teinture na yaki ndeza boye et kozonga lisse. Yaki na yo risque ça ezonga lisse. Bande ko basa o basa teinture hein. O bata teinture, ah maman on ça problème de ezonga na on lisse. Bazali, basa ba teinture, et ozo rappelle lisse à makasi boité, mais ozonga moins lisse. Alors, ponanga comme conseil, avant ça la teinture, ça on yebi que ça la pose ça ya couleur. Ça la pose ça ya ko teinter yaki. Faut yebi ça déjà avant. Yebi c'est avant que non. On la pose ça yaki na yo ça ya couleur. Donc elle a dit que avant la salsa yaki na rosenga la tienne déjà teinture au lingi après ba yo ça la yaki. Donc ça au contraire té. Et ça fait que c'est ça mi na déjà boyé. Yo oya bref na mukuse bande ko pour faire comprendre bien. Maman Hélène Mungoba, bonsoir maman Naïs. Voilà, maman Naïs on a lingaka oh maman Naïs mubenga yo penza ko ça ba direct ngate maman. Voilà, c'est simple maman Naïs mubenga a lobby déjà nyonso. Donc yaki et ça il faut être dans naturel. Et ça il côté qui est compliqué la mi tout pas c'est belé té. Donc chaque perruque qui est dans le baka et ça il est nango. Et ça ndenge nango basali la kango. Et ça la mode d'utilisation. Chaque perruque. Ba perruque monsieur le roi yaki oyo boy. Et ça bilo côté que longo la boy. Oh ça la boy. Non. Yaki et ça ba avantage belé bande kolanga. Avantage yaki si to loba to lobelango, ça ne sert à rien de continuer à répéter en haut. Si vous avez posé une explication bien à yaki, hein, bon qu'il n'est pas Irène Masiandoki. Maman Irène Masiandoki, maman, et puis yemta surnomango biteku. Pourquoi pas biteku, et ça a légumes, oh, et ça a vraiment légumes les plus simples, les plus rapides, les plus faciles aussi à préparer. Le roi biteku, ça le roi ba épinard, wana, et où me l'a raté. Donc, mon bas, la tasse en zéla, ça a bengue, ça le bique, ça le loco, ça le vite fait, nga le roi nga bossé vite fait, ça la épinard. Ben là, malanga biteku, mais y'a un moins que ben en haut, biteku, pour ça vite, ça simple, hein, et puis, ça facile à porter. En plus, ça a besoin de peigner en côté, on laisse ça, nous, mis ça, puis nous, idéal, surtout pour la missa la bandeko. Maman Hélène Mutombo. Maman Hélène Mutombo. Bonsoir, maman Hélène Mutombo. Non, répondre à la tête de maman Hélène, tu vois, ça va 2020. N'a pas répondre, maman. Combien d'années sont là, si, dirait, non, rappelez. Donc, bandeko, ce que sali bongo, o tiena yo boy, o bimi o kekayum. Na lo ba même na kata bis. So yo ka sonité. O koki ko la tango même na kata bis, so yo ka sonité, so yo ka mindele sonité. Donc o ke de bosa pressé, de to ke da ramba o mona tongo e bana e boye. O supéré ki na yo tia na kata ya saki. Mbangu yo wana ke na rea bisi. Ko banga te bandeko. Na kata bisi, so péré ki na yo lata. Lata ka courage. La vie appartient au courage. Je suis quand on a dit qu'à Péri au Bimakitoko. Avantage dans mon sous bas voyage. Maman béni.
rouge bordeaux na teka ngo déjà na rouge bordeaux na béni année passée na sala teinture à rouge bordeaux nango na jaune nango ya rouge bordeaux nango pesa ki kitoko oui mais si là déjà rouge bordeaux et si là donc ba voyage bande konanga so voyager mutu passe au monde to la en avion Belgique Congo za musika 8 heures du temps nde to la na kata avion ta o lamuka o za na kitala te o zo ka o te ka boye o te no ka boye et sili en tout cas pour nanga eza periki moko donc eza parmi ba periki to koki kozanga raté donc tous les trois periki na laxi lelo donc Bobby Wick yaki na oyo kashado eza na mutu nanga na kaipira eza 4 kaipira mikuse ya milaite donc na kaipira oyo bomoni oyo ya closure oyo boy oyo eza na mutu nanga oyo na oyo donc eza déjà 4 perruques eza nango mikuse elastique eza pe cher mingi te donc oyo ezokipe te ke non mama eza na mbongo te non soki olingi okozala nango mama Blandine Poto merci ma chérie soki olingi okozala na yo yango lobo boya eza cher te bandeko mutu nyonso ata yo bino moko tokendaka mosala donc yo kendaka yo même perruque ya 100 euros soki osomba te na ndenge mabe te bandeko ntango tokendaka mosala eza pasi mosala eza pasi ntango ozosala il faut mpe koenjoy eza kosepela bato angleterre baza wapi ya jeje olobanga nano baanglais awa mama Jackie Powers mama Soleil Kisanza ya solo bandeko nalobaka ngo tro na bavideo na vie il faut koenjoy mutu moko ta komemela yo esengo so yo moko misali omipesi no esengo te apart nzambe nzambe na likolo azosala na ye yo pe na se il faut komisala il faut ko enjoy bandeko na mama Maria Alves aza wapi mama Evelyne Sala c'est vrai mama Soleil Kisanza mais solo ti tant ozokende kayo bi kayo eza pasi au moins ok boye bagangeli yo pe osiliki babebisili yo journée musa pozwaka peut-être pozwanoka peut-être 50 euros totiaka na mokuse minimum pozwa peut-être par jour minimum pozwanoka peut-être 50 euros ou bien c'est combien sikoyo osali mwa mobimba mama Hélène Mungoba osali mwa mobimba bane polongolaka 100 euros na yo âge de la merveille mama Elisa de la mama Elisa de la mama pour la prix benga na plus rendu 466 18 24 63 maintenant on commence par les commentaires maman Miyoi ça va maman Kale maman Maria Alves na yebi bino donc pose on aura 100 euros à pamba obinga batu mususu ndenga mabete na zaso na tali bango na tali bango bango na seti likolo oka na yoki mawa na mutema moi zo banzambe na moi so paza na poto na ndenga mabete moi va mitu na Seigneur Jésus ya moi so paza na poto moi tali pe aboye et puis on a pressé na rabisa pendant boli bizarre ndenga mabete wa kabuso sexana otali mutu mama no walumu otali mutu otuni pe mais moi so ça na poto ou bien ça na poto te bande on a ça client moko sans pourtant tant à combo na ye na ndenge na bete ça du solo et puis yé moko ta beta ngwa seka na ye pour avoir déjà de délivrance donc client na avant comme ma cliente là donc yé ça qui même pas sur ma cabine à 100 euros c'est vraiment problème et à la fin à kitara kin ta kiti kin boye bandeko à quel kin bandeko na ye histoire vraie na ko sarate à quel coup ta bandeko na ye donc bandeko na ye à quel coup ta bandeko na style ya bana poto yé mo se quoi mitali abi ce n'est pas possible mais yé mo ta ba otini la ba mbongo donc à quel coup ta bandeko na ye souka donc otali ba moi sur lobi oui moi so andeki bo balusi miso si ko so ba bimi
Baba no kansake bande kona yende mto uteki poto ye de casa en Afrique et en retour nde aye ko sa décision ayi sanga mama oga jou mbali boso soma péri dans boko nanga ayi sanga mama oga makamna mona king mama oga na miyo kelima wanga mo na koma ko yoka na sonya ko bima na bande ko nanga et pourtant ngam na sanga na poto ngam na tili la bamba mbongo bande ko nanga fo mona te faut mon santé faut moi balaka mo bilamba tombola mais soit lati nanga moko na mtema zo banzambe nanga oli kamuni na zo mona donc na koma ki gêné na koma ina complexe na koma complexé donc non na koma complexé la mutu nyoso donc na koma ki vraiment non et na retour na ba ki non na banda ta na ba perika ta ba moins cher na banda ta malembe na yebi se voilà. Oui, ça, quand il débat tout, ça problème té. Mais ça nous rend mon lit ma servitude. Regarde c'est ma belle. Yo sala en plus au salaire à temps plein. Au tinda kabambo en Afrique et tout. Yo mo kwa ta ma futa ya pambo yo. O ko so ta ma futa to bon saté na yo. O ko so ta kabel na yo to bon samutu na yo. Donc bref na muku se bandeko. Quand il débat tout, ça m'a bête. Ngamo pe na ida kabatu. Ça m'a bête. Mais tant on so débat tout banda nanu koko cede yo moko donc mi ede nanu na ete so na lo bango nde nini yo moko banda nanu epa na yo baloba ko banda libanda te banda nanu epa na yo obongi sina tamba loba ke oko ke bonsa ndako ya mutu libanda te tanke ndako no eza salite pourquoi pas la sike il faut banda nanu na kati après obimi mama Jaime Louisa Mwaye wapi mama Jaime oya Aïda eza ya couleur eza peut bien na zongo hein bozela mama Hélène Mungoba oui misunga merci mama Hélène misunga nanu donc voilà na ninga la misunga bandeko avant que ne kosunga baninga bandana ko misunga yo moko. Maman Patience BM. La charité bien ordonne commence par soi-même. Voilà. Voilà, écoutez ça la Bible, hein, Maman Patience. La charité, ce qui est nini. Et dans la Bible, hein, je pense dans la Bible, on dirait dans la proverbe, si je ne me trompe pas. Maman Elise Malanda. Bandana na Jérusalem. Voilà. Comment expliquer yo tiri Jérusalem aux autres qui sont déjà dans la Bethléem? Donc yo Jérusalem na yo ça le randa kuna yo et ça le roi yo moko o tiki Jérusalem o bandi cho ke kuna Bethléem ce qui Bethléem est-ce ça bon maman Eveline Sala en tout cas franchement ndenga mabete bandeko nga ko sunga nga mais en tout cas la banana nga moko na banana nga moko na banana ko bongisa tena ngai na bongisi na nzoto nga na bongisi suki nga après na tala so ba cousine ngai Kutu bandeko na ngano sobo bandeko na basaka na bango awa donc disons ba cousine pe basaka bandeko hein voilà après ce qu'on a entendu sur bandeko na ngai o basa en Afrique na ta bandeko ya mobile na nga et tout mais comment expliquer nga moko na mitiki na nga salité na ke aider na nga ba semer 14 pouces couleur naturelle et puis couleur yangoyo bomoni o eza déjà teinté eza déjà ba tia déjà teinture bomoni donc bref na mukuse o eza pona batoyo balinga ba couleur. Malheureusement, oyo, nous avons mis balai. Donc, nous avons moko, il y a l'aise frontale boye. Avec l'aise frontale, 12 pouces. Et puis, nous avons moko avec closure. Donc, couleur, oyo, ça a mis balai, il y a mis koussi, il y a mis laï et zate. Donc, ça a longueur, oyo, bande konanga, 12 pouces. Il y a l'aise frontale, avec l'aise frontale. Et puis, 12 pouces avec closure. Donc, bon, moni, idée, ça, et si, et ça, on a boye. Ko compliqué en moté bandeko. Ko compliqué koutoute. Là, t'en as yoka bokende na yoka yu. Et bimi, en trois yango avantage msou c'est ça qui est bon saka moutonios. Acheter la merveille. Maman Rita Viegas. Et bongi saka moutonios yaki oyo. Donner à l'obaki ata penyete et rebongi saka yo. Osa besoin kouta penyete. Nga depuis yaki nanga. Na sa nanga ta 4 ans. Antoine na penya ngote. Na tchaka nanga boy. Na penya nanga te. Donc merci beaucoup bandeko. C'est ça ba yaki na biso. On a bandeko yo. Baba Olukango, Bobenga, na plus 32, 466,
18 24 63 na bandeli plus 32 466 24 63 nde touti oloba ya important tokokanga na journal elo eza kaka il faut kobanda na Jérusalem ndenge bandeko balobi nde Bible elobi il faut kobanda na Jérusalem banana komibongisa ape obongisa libanda banana kobongisa nzoto na yo ape okebongisa nzoto na moninga. Donc 100 € yango te ozanga yo mpo somba kabeli na yo ya bien, 150 € yango te ozanga yo mpo somba kabeli na yo ya bien. Oza obligé à osomba ka bakabeli ya cher te, raison pour laquelle nga en tout cas na tiaka plus ba oyo ya mikuse po mutu nyonso aza na facilité ya kozala na kabelu po oya koloba ke no mama ga bakabeli eza cher. Non, kabeli eza cher te po so sali calcul bien tant que bosa ba tissage à tara nga na ba osomba ngo na 13,99 €. So boso na so bosana bande bo contredire nga en tout cas nga ba osomba tara na 13,99 €. Na ba osomba toujours deux paquets. Et puis na ba ofuta 35 € pour passer la coupe. So ko sangi ici mbongo ya tara na mbongo ya kosala tissage et ça déjà presque ba 60 €. Au ça tissage kaka 2 semaines 3 semaines au longoli. Après il faut changer les sources. Donc bande tout ça on calcule très bien. Avantage à kabelu so ko sombi même tissage ya kabelu so sombi au sala plusieurs fois. Donc kabelu ba otiango au sali au longoli au sali tissage au longoli. Perrick c'est encore mieux parce que perrick sont tieboyé et si li bandeko il faut kaka oyeba ko entrer. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramo la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramo la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.